ozomona yango mpe tosenga ba Christian Sugar ya mpe lo tosenga ba Christian Sugar bazala te bakanelaka bana basi te yo naloba ne te oui akanela bana basi te sala fierté sala fier oyo asuzola sali c'est ça oui eloko tona te tozotalisa bavaleur asuzola bikombe de bana basi bagafela epe mais tomonaka na sera mama na biso kalunga bemuso mosusu mpe sama motu mosusu mpe aza na valeur ya mwasa ansuzolo te bafini ansuzolo moko oui omoni bapoeza Caleb wana baza bato ya basentiment te asala sentiment te mpona motu moko asalaki anniversaire awa te abenga ye ete te poani abenga ye te abenga ye te par rapport mama ye moko amitali valeur na ye te amimoni oyo azalaki te tala bamama na baya bakombo bamama na bapezaka na oloba na yo samigra bamama wana bapezaka bamama na bamiyebi valeur na bango mama na biso lokwa mama top ake kosala kosigne contrat na Côte d'Ivoire c'est pas facile yaya naoloba na yo mama top aza mwasi aza mpe na mai na makila mobali mpe soki atali top wana olula ye parce que aza mama mais azolite contre la vieillesse mais mokolo moko te onsuzola tindela mwana mwasi na malobaki yo na kaneli yo boye na boye ayebi ke oui eza internet ekendaka bongo ozomona soki nga mpe na ye yaya yango naoloba ntango yo ozovanda eza naloba na yo ntango yo ozovanda na tv mpo ridikize mloka mama bellevue oyo babellevue aza monotonie na monotonie oza kose rendre compte na nini baloba nini mpo na yo parce que ntango yo osalaki succès bato babetelaka maboko papa ngwasa tosepelaka na Christian Sugar asalaki fierté ya groupe tala mokolo groupe évangéliste me babengane parce que bazolite yango na kindumba te azwa bana bato ya mikie lokola tomonaka ya tete asalaka Bernard Situmba bafashe Kalombo banani oyo nani oyo abandali oyo nani oyo abandali oyo nani mwana mobali oyo abandali oyo bachapele omona siko mama top akoya na ligne wana te mama top aza omoni trop de maquillage ekomi ebebisaka omona yango omoni yaya siko avandaka tali boye olie kutu adiminue maquillage avandaka trop na ndako asali split akozonga mwa elongi kolemba mwa ndambo yo ozolanda bana na mikie wana bana na force moko boye bakosala yo loko osala jeune fille te mpo alapisa yo obimisa mebela mbongo oyo ebombaki aza komiyeba oyo aza te aza komiyeba oyo te parce que groupe évangéliste ezalaki groupe na ye ozomona mais lelo batyo libanda groupe évangéliste mpo nini oza komiyeba te valeur na nga moko Christian Sugar eza wapi tika okanela bana basi lelo conseil na opesa o papa tika okanela bana basi nga okanela ngai wi obeta nga mpoza no mwana mobali mais soki obeti ngai lobaka obeta nga nde nakufa soki kana kolamuka lisusu nakotanga kombo no Christian papa ngwasa nakotanga na ngango soki obeta nga nde nakufi soki obeta ngai nakufi naza te amona nga te nakei bokunzi nga boleli nga bosali nini mais soki nakufi te na oya na nga kaka parce que oza mwana mobali ozoyeba valeur ya mwana mwasi te yo oza mwana mobali miluko mipesa kilo omoni nushka wana chaîne ya nushka wana nga nalokosa mbongo te nabaki oyo naloba ya bino ya tv nga nalokosa mbongo te ntango obenga nga mpo propose nga kena luko oleka bayamba wi ye moko nushka luko ye mo mokolo chaîne luko mwana suka vraiment pardon luko ya koleka na chaîne na biso to nini
tokochola ata mega na yo mbongo nezali natuni yenga tuni mbongo ngo bopesa natuni nga mbongo ngo bopesa bato combien ona topesaka bato $20 mais yo tokopesa $50 nga na lokoso te nga na kotrahi ma belle vie ta mokolo moko te chaîne oyo eyambaka bato efingaka belle vie mokolo moko te nga Bianca Zanga nga nde nakonda na nga bo nakofanda na chaîne na bino te botyanga miko mpo nakota mwa nini oyo mpona bato bafingaka mama belle vie jamais likwa mbongo combien de personnes bino bovandisi boyamba bakisa shuga na kiti wana boyamba baetete na kiti wana boyamba bata ndenge na ndenge bafinga belle vie na kiti wana elelo ngai mpe na ye lisusu navandika na kiti na nga nafi ya nzala te ngai $50 esangeloko te samiga mais na garde personnalité ya mama belle vie natali $50 wana so na bina zongo mpa mama belle vie nakozonga ata 15 fois ozomona parce que na vai natali nga bi $50 eza valeur à belle vie te personnalité ya belle vie nde eza kilo soki babengi ngai parce que bamoni ngai naza mwana suka famille libota je pèse yango omoni ke babengi nga so na peut-être banga bonde ça fait une semaine baobenga nga kaka yaka nakokoya te naoleka te ya mbongo ye na suka te. Merci beaucoup Bianca Zanga, ça évolue, abonnez-vous massivement, vous likez, vous commentez, vous partagez, famille Bota de partout ailleurs, et Bambote Nabino, Maman Gina Mabiala, Maman la grande H Sakina, Maman la biso la maman chérie à moi aussi, vous allez vraiment bana na mibali wana mike wana samiga na kosa ote obiso ka zuyo nanu ausalo na niveau moko boye po abike lobo luke lisusi barabongo yaya abike na zude ya $100 ofutela nga ndako yaya akoleliso ta papa na bana leliso wa bongo te na fi na ye siko ya teta bulaka bongo abule bongo kenga na zabo na ozonga ndoka peti wana zoya alelo linu na suka ngonda atolaka mbongo opesa ye ozomona akopesa apesaka te na biso oyo akoma na ye mosenzi amemi mpa kende na spectacle asaki shwa ya place awuti na sinar te me azwizwizwi bandeko mosusu likambo yango omoni nini président nani président na biso Caleb aza papa comment il est responsable parce que so tali pe moi quelques personnes pe ya sinar baza na poto atala na kinya atali avant d'atali abibo na kozala nga pe bato misusu anti-valeur ami yeba oyo azali omona bavaleur eyela ye koma yo oza mama mokolo obota belle vie wana abota belle vie ko abota mama belle vie tete bongo mwana na ye na belle vie bazaka baprepret jeune fille wana na belle bakanga nzoto akolaka te ozomona soki otala mwana ne wana ya mwasi na belle vie baza bagénération moko baza baprepret donc obota belle vie omoni ye na sila baza mame yo za yaya mokolo conseil nini yo pesi baleki na yo mopesi bango te oye kotia bango susu na mbutu diviser pour mieux régner ye bakani te lokola ke nde babetaki tolo osila mema bango na poto tomoni vi yake bongo bameme te poani ebaka mbele na poto siye masamba mobali ya bata mama nani ya Mahashako Sele Masamba Bianca Zanga mpona suka famille Bota Sele Masamba la poto tolobela yango nene Bota yi bango mpo bango baka na trois options kofinga kokosela bato makambu kofinga akosela likambo likolo nango susu aye et donc bandi koloba ko accuser nene Bota yi libala ne kufi nene boye pour ne pas qu'on répéter ba maloba oyo nzambe omoni mutu lokola mida ngaso na lokola yo mena oka souci mida ngaso na lokola tala samigra obi ngaso na lokola mida mena lelaka yar nyonso mida vanda na foyer yo so mona mida tali video yo so mona mida ta essayer de pas na ba filmer bandako na bango afima te nalo afima bandako na bango te mais mida
yo sovana oza na tv mpo okosela mwana mwasi bato makambo afingi bango bakabongo oh nene aza bien na mobali na ye nene aza même moral na mobali na ye ozomona nene aza bien aza bon terme yo mida mokolo nini yo mpe mida bakobala yo toya mpe na tv tolobaka mida libala na epanzani abala nani basa mariage na roi David te yo azokalikile papa ngwasa yo mida mokolo nini papa ngwasa mpa kobala yo mokolo nini yo mpe mida tokolobaka papa ngwasa mpa boyi yo bango baza bafemme ciel oui contre wifi et concombre mamida wana bafemme ciel avec wifi accompagné à concombre bango barole na bango yango basala na poto so baosala bakabali moko mabe baoseka nene botai yo nene botai ya tuli libala ekufi bona boye mpo na nini boza na bakampagne mabe contre mona bato nene botai na mobali ne baza même moral baza bien na mobali ne babala borespecte ata noa monene eza na loboko ya nene komida Voilà, mbote na bayebanso bazili bakuyi ya kolanda biso etuluku na bato baotala biso matondo mingi tokotaka na etandeli tobetaka ekuke te me boyambaka biso na bomesano nyonso solo ete tata nzako mbalamusi biso lelo topesa ye matondi yende mopesi na pema yende mopesi na nyonso bosabone massivement bolaike bokommente bopartage zanga wa bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise, l'actualité est bien bisoto sala obe analyse bango na mafinga bango na ba senzi bisoto sala kaka mosala ya malamu balobaka ba copier ya mabe to copier yango te et un grand merci à maman Dorcas la patronne Aigle manga côté là trop d'indindi mama ya motema malamu ndenge kaka loposo na ye yipembe ndenge pe motema na ye yipembe en tout cas de gros bisous à vous maman d'amour tous abonnez massivement na la patronne Aigle TV ya malamu ezali awa talaka ka Samigra Amba mise en place tozali wana to sala kaka mosala po ete actualité et bien arabiso to sala toujours mosala un grand merci à Yawili Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial Olivier Songandila na kati ya window Namibi, Pire Peta Yawili Moucheni et pourquoi pas aussi Pisco Bokolo, papa na princesse, docteur Dieu merci Bokolo, papa na prince Arthur, Mobala Bakia, maman Aisha, la qualité de choix, Molati Sinanga, ya fume la biso, arme de guerre et l'écriture de Madame Belfi Kondi Ratakate, Tomekapé Kosolola, Tomoni Pote Ningani, président Hans Luzolo, et Tomoni Aleki na TV5, Tomoni Ndenge, spectacle naye, et vraiment Tomoni, Balbara Pote, à cimetière, à ba comédien, y a ba artiste, y a ba musicien, mais Tomoni, et il sous bongote, langage, il faut échanger. Tomekapé Kokota na ba actualité, Mamunda ya Ale Anda aussi, et dans ce jour à Paris, et Tosolola, on a moins à famille, Vota, Boyebine, Tokendaka. Et merci beaucoup na Blaise Oyazali Simaya Bilili na Exomike Bilibanga toujours ratarate et bofungole la ngai plateau na ngai en tout cas moi na suka ya famille bota bien kazanga balobi bozela ngai tina makoloko mutalati bitoko boye
Eh, makambu nyonso kitoko. Vraiment, famille Libota, merci d'abord na Yomoko Samiga Amba, ndenge vraiment au raisonner na Aigle la patrona. Et merci beaucoup na la mona souka, la famille Libota, chaîne monétisée en tout cas. Merci, Nabundi vraiment. D'abord, merci na Maman Bellevue. Babi Komba Bellevue Zambongo. Komba Bellevue Zanyonso. Na canal la Maman Bellevue, Lelo famille Libota soutenir. Merci à vous donc chaîne comme monétisée tous la ka comment ba biloko mikie et ça la ma. Ya to kutano na Maman Bellevue te ka comme moneta ngolo bango netando ikeza maman. Voilà. Vraiment merci Nzambalo la pambo la famille Libota mobimba o ba soutenir nga apambola pe Maman Bellevue parce qu'andima na me makombo na ina mukongo. Yango lelo epesinga makambo. Vraiment merci à Dongo Lessa Nzamba Versa, merci à Odette Lessa, maman à Leslie. Merci beaucoup à Niki Lessa et pourquoi pas Mifi Lessa, Motema ya Papi. Merci à toi Irène Kialuta, Motema Richard, merci à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Manko, Adage Lubanza de Turquie, Luanda Turquie, Paris. Et merci à Bibi Mouswamba, Ipoupa, Babi Kolo Décoration. Merci à toi la grande H, Maman Sakina, Maman José Dousadissou, la maman chérie à moi aussi, maman Niba super, mamie Tadina, la maman chérie à moi aussi, maman Nabiso, Gina Mabiala, maman Ewino. Merci à toi papa Alain Eliko, pourquoi pas papa Bodak. Pardon, Papa Bodak Eliko, merci à Papa Alengui, donc toute la famille du Bota, vraiment, Rabino Mingue, merci à ma caméraman, Bazawana, donc voilà. Question à Yobiano Yangai. Merci beaucoup, Biakazanga. La question est Ali Yangai, Biano, les Ali Obeayo, et Boni film Maman Komi Lisusu, Armée de guerre, et ça évolue comment, Balobi, Kotangara, Kombo ya Maman Belgi, et Yimbala Morambongo. Voilà. Maman Komi, film de dans le bon. Moni, Belva le cas une apercité Sami Gelo no bisayo. Belva Komi film oyo et puis si biso leçon et biso ba papa o ba bota na ba maman pe toza pe na ba ndeko libanda parce que na moni yango vraiment ceux qui bolingo ezate ezaka na mbutu ndenge makambu ya ba papa nani bana papa confine bazo kende biso tozaki na grand frère na biso personnel molimo ne pe na kimia ale biemba amundala babotu donc d'accord bambote na sama belé place azali parce que na saka batu samiga Bellevue aleka ina persité obi grand frère na biso oyeba kutu te ata bana mama na biso wana oyeba te ke toza papa moko maman différent oyeba te ke toza mama moko te papa moko te mais bolingo grand frère na biso wana ebotaki biso mwa biloko moko ebotisaki biso bolingo moko boye lelo grande sœur nanga Blanchi oya mwana mama nanga za nsama bele naza pe la grande sœur nanga mosusu Blanchi azali na oyeba no tokutana na camarade ne mo boye a présenté camarade ne wana bitala pe tala leko alandinga na sima mais camarade ne azolinga yeba kala la na sima ndenge ni mais nga ne bi mona suka bi la rosi abi akata na musika bi leki petit sœur nanga ce qu'on a posé kota ba deto yeba leki nanga neto amile kaza leki nanga tata mo eloko na markanga ozomona mais na ya Blanchi to papa mon côté maman mon côté mais vu que grand frère na biso na biso liboso azalaki wana nde asalaki ressemblance wana donc bolingo wana emema biso jusqu'à présent ozomona yango ezangi bana papa nani yango ezangi bana papa Kofi niveau bana bazobomana na niveau moko boye eza kitoko te bana ba impoli côté kuna to yepa Gino bana leya bana nga loko na okamwa siana na tegra eloko babosana beaucoup plus affectueux à kota mama ozomona affectueux à kota mama mais comment tegra yo grande sœur na yo dafina ta niveau no ozomanke bana papa Serge olosangisa bana yango le ya tuni ye le ya bibano nga na memi 9 mois libumu na nga oyo ozoya kokabolela nga bana mpona nini tango ya kolinga ngo yebekela azalaki deja na bana na nga no yango omoni ke eloko osamika babiloko ezali
osanti ke mbutu ko na kati ya bafamille simba tika benda eza voilà ozomona mais soki boya bato moko boza na kati ya vie de prière te ebanda ozala kaka boye tala oyo Naomi azomanke papa Bellevue mpo Bellevue aza na eloko te tala modele azokende papa Lianza azomanke papa Lianza papa Lianzi plutôt ozomona azomanke papa Lianzi na niveau moko boye kotala déjà papa Lia ayoti voyage en tout cas bandeko balanda vraiment ate papa Lia oza 20 wafema papa auti voyage eli mwana ekokoti ekoko na kwanga aeli azwi mpe katiango likwa mesa mais Naomi vie eza ebalukaka ozomona mais eloni esaka biaka zanga moto soki azwi bia leki azwi liboso ya kulutu na ye amilingaka abotola respect ya kulutu likolo ya mosolo likolo ya makoki likolo ya bozwi yaya omona ba eloko moko boye zana bana eloko moko boye famille ga amba eza eloko moko boye soki ozala na d'abord na bolingo te mbongo te moto ekomisaka moto impoli nga aza baleki na nga bana mbongo omona bala mpe na mapangu na mpe ndeko na nga mwasi mifilesa azwa ntongo ante na Vodacom efuta ya lupangu na ye eza facile te so okomi na wakadingi na kwa wana omona leo nadini kialuta aza mwana maza leki ozomona nakoki koperdre kiyaya na ngai te mpo nadi kialuta na mbongo ozomona lelo respect eza réciproque nakomikita okoma ezau te mpo leki aza na mbongo po to bango baza libanda mboka te na yaya samigra kiyaya nanga kimama na ngai nasalaka ngo ozomona nde tomona Bellevue ke apesa Naomi accès te azaka toujours likolo aotakisa Naomi ata oza na mbongo nono afaa na ndako na yo naka yaya mais oui kasi mama te basalaka bongo bakabolaka bana ngai nayebi bamama baza ebele amoni ke mwana azwi akomi koya koboma mwana mosusu epa ndeko na ye po atya bana trouble baza ebele baza ebele yango mama asangisa bana lokola mama lesa asangisa famille lesa asangisa bana lokola mama Pauline azanga asangisa bana toza ini ozomona sangisa bana samigra eloko eleki bolingo eza te ya mai eloko osala mama na biso Marie Hélène aza mama mabe po lelo Naomi azwi to papa na Naomi azala mwa eloko papa na Bellevue aza soki sentinelle soki nani ozoluka oyebaki te banda kala ke nini ntango lia ekolinga mpona oboyaki te onoboya na yo osoko mitalaki ke lia eza na eloko to ondimaki ozokabola bana ya visa eloko Naomi mpe azobosana Vini azoyele na procédure normale mais yo ozolingo banoya Vini ayoka kaka eloko te non Vini kaka Vini azwa ye kaka yo no otali filme na belarte kota belarte ya filme ko mama toza so na ntango banobondola te boya kotala filme te ozomona otali video otali filme osabone esala nini esala eloko te obina na tozala na musée je crois mercredi ndeka tosa service ya protocole boye namoni tonton moko nani papa ngo pa auti poto aza mpe comédien oyo nani papa Fioti ngoma namoni papa ye mona suka boni nanoseka ngabi abi na ngabi te abi eloko bosalaka nzambe alola pambola bino natuni ngabi papa oyobi bongo mpona bisi parce que bozoyeba valeur ya motu oyo bozodéfendre abi bozodéfendre Bellevue te mais bozodéfendre bavaleur ya Bellevue e nazalaki fier nango namoni mpe mama Karine Paul apesi nga na félicitation ya Nicole Ebakata abi bocontinue toujours ya kosoutenir Bellevue parce que bozolobela Bellevue te mais bozotalisa biloko biso bavaleur wana epa Bellevue abi na sepelaka na bino et surtout soki bosala baanalyse bamanke bato nde boya kosalaka baanalyse samigra ozomona totalisa valeur ya bacomédien na biso nga nakofana kiti nakumisa ini edo
Comme ça, maman Belle-Vie. Oh, non, comme ça, Belle-Vie, Kandi. Na comme ça, merci Johnson, tandis que ça carré pas la zawana. Oh, mona. Na comme ça, Rita Dominique, et Bakata Vandiwana. Na comme ça, maman, tandis que maman Topa Zawana. Maman Marie-Hélène Zawana. Mais non, c'est la promotion de maman Wana. Parce que nous reconnaître les valeurs, icône en moka na biso. Maman Léa Bazawana. Bato va valoriser comédie na biso le lot. Maman Wana. Et puis, nous avons fait un kit pour la comme ça, merci Johnson. C'est un peu salate. Voilà, bien que ça évolue. Un grand merci à maman Dorcas, la patronne à Aigle. Manga côté là. Trop d'individus. On est là. Et bien que ça, président Ansuzolo azana spectacle na ye Tomoni et alobi a remercier bande connaisseurs sur ba soutenir ye parmi batwana comment maman Belle-Vie quand tu pesa na kati moi liloba parce que maman Belle-Vie to yebi ke azaka na souci culture na biso e mata tout comme appelle le kola ba ekolo mususu tout comme appelle le kola ba ivoirien tout comme appelle to leka kutu ba nigérien to leka bango mais ba to be censé ba sense ba yaka kaka na mafinga comment na remerciement wana d'abord famille la ambo mona vie ce qu'on doit reconnaître la valeur à bande kona yo voilà ozo reconnaître ba bien fait moko bo bande kolo ba sali nzamba lo pambola o ozo mona asuzola akape ko vanda na e président aboyi bango tout wana ozomona parce que quand auta ka Paris à leur retour à ça dit 4 à 5 jours une semaine à zongi la facile à quel point on a nena bani ko ça ba ko na vutu eza na bela batu bana ba kena poto ba ya Kinshasa te ozomona mais asuzola la vandi atangi ka Belle-Vie mais à remercier presque tout le monde eza signe moko bo ya reconnaissance eza bolingo mo ba vanda tala bité nenga na sala loko mo ba musu na zanga bon $1 mais mutu va soutenir na $1 mutu va pesi na conseil mutu va tensinga te ok nango boy to sala ngo boy yango moni on stem tellement za reconnaissant yango moni à reconnaître valeur à bande kone wana ozomona et puis na vanda ki na tali interview à président Ansuzolo non bravo bravo félicitations en tout cas félicitations et puis Ansuzolo Griontal ngai vraiment nazaki sur te ba mo on a na mnoka président Ansuzolo les président Ansuzolo ko lo bango na lobi bongo na sens nini par rapport ngai na bi président mal français n'était que de vie bonheur na scène et puis les lois sali fierté azana poto alandeli nanu musala te akene ba école apprendre français non bravo président bravo obi naza vraiment fier ya président Ansuzolo ne batu balobaka poto eza cimetière ya ba terre na ba triste mais na moni yango te pa Ansuzolo Ansuzolo asali fierté ba comédien ya na TV5 c'est pas facile il y a d'autres personnes ba déclare la TV5 ba gafa bagafa otoyebi ozomona o bayebi totanga komona bango te ba leader pa ya makasi niveau bagafa na ba TV5 wana mais Ansuzolo il est venu à défendre à défendre yé mon côté mais à défendre ba comédien le ozomona ke mutu musu mwati la comédien mnoko za à travers Ansuzolo ozomona yango pe to senga ba Christian Sugar ya pe lo to senga ba Christian Sugar bazala te bakanelaka bana basi te yo naloba ne te oui akanela bana basi te sala fierté sala fier oyo Ansuzolo asali c'est ça oui eloko tona te tozotalisa bavaleur Ansuzolo bi combien de bana basi bagafela epe oh mais tout le monde na sera maman na biso kalunga voilà be muso musu pe sama mutu musu ku pe ata la valeur ya moi ça Ansuzolo te ma fille Ansuzolo mais mukolo moko te Ansuzolo atinga moi ça na maloba ke yo na kaneli yo boy na boy abi ke oui et internet ke na bongo ozomona so ki ngape na ye oye pa renyanga na sera batatangwa ça pas ça la ka époque na ya yango na loba tangu yo zo ko tangu yo zo vanda zana loba na yo tangu yo zo vanda na TV pour ridiculiser mon programme maman Belle-Vie ba Belle-Vie za monotonie oza ko se rendre compte na nini ba loba nini po na yo parce que tangu yo sala ki succès ba betelo ko ba boko papa ngwasa to sepelaka na Christian Sugar asala ki fierté ya groupe tala mukolo groupe évangéliste mais ba bengane parce que
aza komiyeba oyo aza te aza komiyeba oyo te parce que groupe évangéliste ezalaki groupe na ye ozomona mais lelo batyo libanda groupe évangéliste mpo nini oza komiyeba te valeur na nga moko Christian Sugar eza wapi soki okanela bana basi lelo conseil na opesa o papa tika okanela bana basi nga okanela ngai wi okobeta nga mpoza no mwana mobali mais soki obeti ngai lobaka obeta nga nde nakufa soki kaka na kolamuka lisusu na kotanga kombono Christian papa ngwasa na kotanga na ngango soki obeta nga nde nakufi soki obeta ngai nakufi naza te amona nga te nakei bokunzi nga boleli nga bosali nini nake mais soki nakufi te na oya na nga kaka parce que oza mwana mobali ozoye bavaleur ya mwana mwasi te yo oza mwana mobali miluka mipesa kilo omoni nushka wana chaîne ya nushka wana nga nalokosa mbongo te nabaki oyo naloba bino na tv nga nalokosa mbongo te ntango obenga nga mpo popozanga kena luka oleka bayamba wi ye moko nushka luka ye mo mokolo chaîne luka mwana suka vraiment pardon luka oya koleka na chaîne na biso nini tokotyela ata mega na yo mbongo nezali natuni ye nga natuni mbongo yango bopesa natuni nga mbongo yango bopesaka bato combien oyo na topesaka bato $20 mais yo tokopesa $50 nga nalokoso te nga nakotrahi ma belle vie ata mokolo moko te chaîne oyo eyambaka bato efingaka belle vie mokolo moko te nga bianka zanga nga nde nakonda na nga bo nakofanda na chaîne na bino te botyanga miko mpo nakota mwa nini oyo mpona bato bafingaka mama belle jamais likwa mbongo combien de personnes bino bovandisi boyamba bakisa Sugar na kiti wana boyamba baetete na kiti wana boyamba bata ndenge na ndenge bafinga belle na kiti wana elelo ngai mpe na ye lisusu navandika na kiti na nga nafi ya nzala te ngai $50 esangeloko te samiga mais na garde personnalité ya mama belle natali $50 wana so na bino zongo mpa mama belle nakozonga ata 15 fois ozomona parce que na fai na tali nga bi $50 eza valeur à belle vie te personnalité belle vie neza kilo soki babengi ngai parce que bamoni ngai naza mwana suka famille bota je pèse yango omoni ke babengi nga so na peut-être banga bonda ça fait une semaine baobenga nga kaka yaka nakokoya te naoleka te ya mbongo ye na suka te. Merci beaucoup Bianca Zanga, ça évolue, abonnez-vous massivement, vous likez, vous commentez, vous partagez, famille Bota de partout ailleurs, et Bambo Tenabino, Maman Gina Mabiala, Maman la grande H Sakina, Maman la biso la maman chérie à moi aussi, vous allez vraiment wana bolanda biso de près, et Maman Karina, là où tu es, la PCOP Bambo Tenayo, Bianca Zanga babi président Caleb. Baobenge mikolo yo papa visa et amemi vraiment batu kona nini atalaki na ndaku o ya utate amema pe bandeko na ye amema biso pe ser na biso o ya koma na ye musenzi amemi pa kene na spectacle asaki choix ya place auti na sinar te mais azuzuzu bandeko mususu likambango omoni nini président nani président Nabiso Caleb Aza papa comment il est responsable parce que so talipé moi quelques personnes paient il y a Sinak Bazar à poto atala na kinya atali avant d'atali abibona ko zo la ngape batu misusu mais avant Nathalie kapona mutu moko avant ni baluti rétroviseur abayemba la moko oui omoni bapoza Caleb bana baza bato ba sentiment te voilà asala sentiment te pona mutu moko asala ki anniversaire awati abenga yete te poani anti valeur abenga été par rapport maman yemoko amitali valeur na été ami moni o yaza kité tala ba maman na baba kombo ba maman na ba pesa kana oloba na yo samigra ba maman na ba pesa ka ba maman na ba pami yebi valeur na bango maman na biso lokwa mama top aki ko signer contrat na Côte d'Ivoire c'est pas facile oh ba bien kende libala te ya na loba na yo mama top aza mwasi voilà aza pe na mai na makila mobali pe soka tali top na olula ye makasi parce que aza mama mais
lutter contre la vieillesse. Azo lutter ngona kindumba te. Azo bana bata mikie lokola to mona ya teta salaka. Bernard Situmba, ba Faché Kalombo, ba nani o nani wa bandal o nani o ya bandal o nani mwa mobalo ya bandal o. Ba chapelé. Au moins comme maman t'a pas rien aligné on a té. Maman t'a pas ça, au moins trop de maquillage. Et comme bébé saka. Comme c'est le macasse. Au moins, yango moni ya sko avant na tali boye. Au lieu kutu a diminuer maquillage. Avant na trop na ndako ça il split azo arozonga mo ilongi ko lemba mo ndambo. Yo zo la na bana na mikewa na bana na mikewa na bana force moko boye ba ko sala yo. Loko sa jeune fille te pas la pisa yo obimisa me bela mbongo bombaki voilà ozo mona ako tout ça ako tout o mo vandi motelo mi obi yango ata papa na bana sala nga boite yo zo mona ke mona na mbala zo sala na sentiment ndoka zo sala zo la pisa yo oza mama mukolo pesa na bana na mibali wana mikewa na samiga na kosa ote obiso ka zuyo nanu au sala na niveau moko boye po Abike, l'homme luka lisusi. Barabongo. Yaya. Abike na zudi ya $100. Ofutela nga ndako. Yaya. Ako leliso ta papa na bana leliso wa bongo te na fina ye. Siko ya teta bulaka bongo, abule bongo kenga na zabo na ozonga ndoka peti wana zo ya alelo linu na suka ngondo atola ka bongo opesa ye. Ozomona. Ako pese apesa kate. Anti-valeur. Ami yeba oya zali o mona ba valeur yela ye comment yo za mama mukolo o bota belvi wana abote o bota belvi ko abota mama belvi tete bon mwana na ye belvi bazaka ba prêtre jeune fille wana na bepo kanga nzoto akola kate ozomona soko tala mwana ne wana ya mwasi na belvi baza ba génération moko baza ba prêtre donc bota belvi OK omoni ye na sila baza mame yo za yaya mukolo conseil ni yo pesi baleki na yo mo pesi bango te oye kotia bango susu na mbutu diviser pour mieux régner ye ba kante lokola ke nde babetaki tolo sula me bango na poto to moni vie yake bongo ba me mete poani ye ba la belle poto c'est Masamba mbale ya bata mama nani ya Mashako c'est Masamba. Yagazanga. Voilà suka famille bota. C'est Masamba la poto. To lobela yango nene bota iba ko miko bango baka na trois options hein. Kofinga, kokosa batu makambu. Kofinga akoselo likamuliko nango susu aye et donc iba bandi ko loba ko accuser nene bota libala ne kufi nene boye pour ne pas ko répéter ba maloba oyo bon. Nzambe. Omoni mutu lokola Mida ngaso na lokola yo mena oka souci. Mida ngaso na lokola tala samiga. Obi ngaso na lokola mida mena lela kaya nyoso. Mida vanda na foyer. Yo so mona mida sali video. Yo so mona mida ta essayer de pas na ba filmer banda kuna bango. Ba filma te hein. Na ba filmer banda kuna bango te. Mais mida yo so vanda ozana TV po okosela mwana mwasa batu makambu. Afingi barabongo. Oh, nene aza bien na mobali na ye. Nene aza même moral na mobali na ye. Ozomona. Nene aza bien, aza bon terme. Yo mida mu colonie yo pe mida bakobala yo. To ya pe na TV to wa ke mida liba ne panzani. Abala nani? Basa mariage na kwa David te. Yo zo calculer papa ngwasa. Yo mida mu koni papa ngwasa pa kobala yo. Mukoloni nyobe mide to loba ke papa ngwasa pa boyo. Bango baza ba femme seule oui contre wifi. Et concombre. Ma minda wana. Ba femme seule avec wifi. Accompagné à concombre. Bango ba rôle na ba yango ba sala na poto. So ba osa ba kabal moko ba be ba oseka nene botayo nene botayo tuli libale kufi bona boy. Pona ni boza ba campagne ba be contre moi ba tu nene botayo na mobali baza même moral. Baza bien na mobali ne ba bala bon respecter ta norme nene za na loboko nene komida. So ki libale nene botayo kufi. Bino bo zwa nini?
intérêt na bino na kati wana eza nini? Est-ce que poto wana baclôture yango kaka mpo na bino babika ndenge yaya akei nene okende te wa mitema mabe ya bino boza mitema nene oya te mida basala chirurgien lokoloko mida basala chirurgien lokolo boza badefo ya bato bapembe na sila ese matokolo ngo ese kekende bataye elongi bataye obike batayaka elongi esekene batayo elongi mida basalo chirurgien likolo tendresse balongolo sengesenge baya nango tout droit Miss Lolo badinge maduso azolo yagola basalo chirurgien linu mura basembolo makolo yezala loba nonanu babe niamo yeso makasi na banolo moboye tendresse ndenge aza bongo aluka mutakala ya égérie aluka butu moko epa ya égérie azwa te comment yo ya kofinga muti parce que ya égérie amona mutakala ndeka ya trans amona ata tendresse ati bilamba azalaka transparent pa égérie aza transparent yango omoni ayaka kofinga mpo aluka bamutakala ayoka bamasolo nde bakari na mando babete masolo ba égérie ndenge avana na basi mosu na koza te ozomona siko gu wana bamasolo bakari ye mando babetela ye gu wana ye mpe etikala na mutu ngai mpe fo géra grillonte nga siko géra vanda atali boabi nono mwa mwasi atanga mai boye mwa mwasi asalite ya solo boye nakeba be pesaka mbote pesa mbote mpenza mpona moni déjà bordure ekomi koya ozomona mwana mwasi oyo avandaka ye moso avanda azopete pui air nyonso esili mpenza emission esili piaka bambote emission esili bakata kasi emission esili emission pa esili ozomona na motema pasi emission esili pia bambote mazoya koluka égérie na makambo tendresse est-ce que otali fa ça va kasi bamboto ekala na bato tu balingaka biso na famille libota biso mpe tolingaka bino ozala malamu nzambe alola pambola bino. Merci beaucoup ezalaki ngai ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise tokutani mbala ya nsima kimi ezala mabota wa bino et un grand merci à Maman Dorcas Aigle manga kotela trop d'Nzinzi Aigle la patrona manga ya kotela trop d'Nzinzi bambote na yo et pourquoi pas aussi petit mais costaud Christian Villagrande en tout cas tozana e awa. Merci beaucoup tokutani mbala ya nsima kimi ezala o mabota wa bino merci beaucoup.